Matondi mingi binomba bozwami partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube de nos Congo Live. Beaucoup l'on 5 sur 5 à travers Congo Live Télévision, chaîne YouTube de nos Messana Kolobela Bino, Matali politique, actualité à Mboka Napso Congo. Lelo penza toye to embeli bino mwana mboka Kaninda wazali moko na kati ya IDPS. Maître avocat na yepenza tokolobela Matali actualité mboka na solenge nini ko tambola tokolobela sûrement makambo etali coalition FCC cash o ezaka penza ko nyokola ba cash c'est comme si cash eza distrait FCC ba ko bongisa penza 2023 tokolobela de tout sauf rien. Mbote mwana mboka Kaninda. Mbote ndeko, mbote na balandi nyonso bazuli baku ya kolanda biso moko na lelo. Mais faut corriger quelque chose, je suis pas de l'IDPS, je suis tshisekidiste proche de l'IDPS. Je suis pas membre de l'IDPS. Boy, aux membres de l'IDPS, t'es proche de l'IDPS. Je suis tshisekidiste. Tout tshisekidiste n'est pas membre de l'IDPS. J'ai beaucoup de respect na bato IDPS, na parti wana, na ba membre wana parce que c'est un parti qui aspire à son Marambebele, donc j'ai un peu beaucoup de respect na parti en IDPS. Bonne santé, bonne makambo ko lekande. Oui, santé zali bien, zali malamu moke même makambozo le kanamboka na biso Congo, il faut qu'on explique ba imboka ba yeba réellement qu'est-ce qui se passe au juste dans notre pays. Ce qui se passe dans notre pays le 30 décembre, il y a Néota Koleka, Toleka qui na maponomi. Tozwaki mokonza mboka ya sika na kombe Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Maintenant, to komi na point oyo mokonzo tozwaki tozpesa ki majorité parlementaire te. Majorité parlementaire kendaki na ngambo ya baini ya peuple banguna bato oyo ya peuple si bato bona ba coalition. Coalition c'est un mariage contre nature, mariage homosexuel, c'est contre nature. Coalition na bato baza mal intentionné baza na pona kotsap mokonza mboka balingi te ka a réussi bango baza na pona ko travailler pona mabumu na bango tala nde bazo changer ba terme bazo changer ba terme ba mot bazo changer ba activité le balaki na matinée politique na Lubumbashi dernièrement ba uti na mbwela loge de retraite politique jusque là to ebité baza na idée soki bango FCC na mboka kozwaka bokondi. C'est un rêve, azo rêvé makasi parce que sort na bango za réglé na population congolaise déjà oyo aboyi bango benga bango fond contre les Congo. Donc bandeko wana ba mekape kozonga mwa muke sima ba ete peuple congolais azali sous atana tina moko te ya koyoka ka bango parce que koyoka ka FCC ça énerve la population et puis mukolo peuple congolais kotomboka bato wana bazala incapable ya ko maîtriser situation wana. Mais toyoki okoloba ete FCC ba ko bonga malobi kuna mazaki na Lubumbashi tomoni bazonga ki abake na Sulutani bake na Mbola loge kasi bino bango ba ko bongisa na bango tomona ki poto te moral na bango kabila kabanga yaki kuna pona ko lendisa bango ba bongisa 2023 apparemment na bino cash ata mukomoto tomona Baïkash basangani pour soutenir président Félix Baïkash ba signé mon coloto balobi boy bino cash bozaya ko lala yango bayiba ki bino parlement bozaki bino bolengela kaka moi mboka Félix Antoine Tshisekedi ma président yango bango ba ko bongisa mala ba ko bonga mala bango ata 2023 Kabila zongi te bazala toujours ka majoritaire na parlement bino cash le oni boko bongisa c'est comme si bino bozali ko rêver bo monika 2023 ngo et ça après 10 ans kala tête ko kota 2020 dans 3 ans Mama tikana bisayo mutabata malekyo na maele. Si bango bazo kanisa ke bazo sa ba stratégie moko diabolique satanique toyebite pour quel intérêt so bazo kanisa ete majorité parlementaire na bakozala na yango ti de 2000 bakozwa mususu bazo mikosa pambate bientôt amukonza mboka ko dissoudre le parlement. Nous sommes de ceux qui pensent que la dissolution du parlement c'est la seule moyen où mettre fin la crise ya FCC cash etika baimboka à l'aise peuple congolais atambola basala mosala na bango elingi parce que dissolution du parlement ezali na kati ya constitution article 148 ezolo ba ete en cas de crise persistante mais crise bo lukango wapi
tant de gens moni député oh député national aya beta ministre Makofi mais c'est ça la crise. Hein? Le gouvernement et le parlement crise bozo lugango wapi crise à légitimité non crise persistante aux constitutions zoloba pour président de la République à dissoudre le parlement mais crise ça déjà le na Congo central ba gouverner ba rétablir rien ba boya so mais dans tout na bateau bazo luka ba beta minoko sopeni bala kisabiso acte aux alliés que prouver que le ministre intérimaire Basile Olongo a suspendaki mini atuna visnae tangu basengaki atuna visnae na justice PG asengi bango si assemblée provinciale a composé na bango baboyi ko livrer pas péché siko lelo yo bazongi na musala na bango parce que ba acte ba posaki eza ba acte mo eza na ba conséquences sur le plan politique sur le plan juridique na éviter na article nini nani pour na droit ba poursuivre comme tout que lorsqu'il y a la loi oh que loi et lobby ba pesa biso fonction c'est sûr ce ne sont pas des pratiques qui sont encouragées ba tout parce que ce qu'ils ont fait ba tumboli ba mandona ba kipanvita ba tumboli ba kisimbi parce que Congo central ezali province moko de ya batu intègre ya batu ya respect makasi. Comment on a été vice-gouverneur kotika o aye bolumbu na miso ba ce sont pas des choses à encourager mais nous sommes en politique, nous devons réfléchir en tant que politique. Mais si nous sommes en politique, nous avons dit que kozongi sabango na ba faire ezali nango penza teke koluka komema mobulu mingi yango wana tozosenga na ministre Kankonde a continuer la décision na ye bato wana ba kozonga parce que ceux qui vont monika kokoya la procédure est très simple initier une motion de défiance au sein à l'Assemblée provincial bakwa c'est na Ituri bakwa ici Jean Bamanisa le rôle appelé Mukumadi pe baso menacer mais problème ya Mukumadi ngazo monango za ko na la mère mende ndako tinda ba député provincial Sankuru bakwa isa moto moko lobaka na Kinshasa le kiso abeti mokolo atira ka bitumba no kite donc moto wana sa pola kala mazondi mate que ça poli donc mamozo le kana Sankuru et ça complot contre la jeunesse parce que Mukumadi aza jeune a une nouvelle énergie. Si tu as la jeunesse congolaise en général, puis jeunesse Sankuru en particulier. Batika, ceux qui ministre gouverneur, à Tamboli Bienté. Boluka est par voie de motion, autorité délibérante des années, assemblée provinciale. Boluka, Bobengisa, y a s'expliquer. Hein? Toujours les lobbies sont toujours militaires pour le renouvellement de la classe politique. Mais comment on a été Kobundisa Bilenge, nous n'avons rien contre nos aînés. Tu es un conflit de génération parce que ce sont de vieux aspirants mais en ce moment ezali likambo ete kobundisa Mukumadi ezali kobundisa jeunesse en général ezali crise wana ezali un peu partout sozongi na Kasai kuna pa na ngai gouverneur Jean Maweja Muteba aza combattu pour rien incompétent Maweja gouverneur Maweja ba bien compétent Tara Masangu kuna ezali penza loko penza est important pour na bandeko na biso ya Kasai kasi Masangu ko mata donc Maweja incompétent quoi assumer responsabilité ba pese kuna Kasai. Assemblée provinciale ya Kasai oriental est composée est majoritaire na UDPS. Ceux qui cherchent à combattre Jean Maweja Muteba qu'ils savent que bazo combattre indirectement chef de l'État. Pambate totsaki jeunesse wana vous savez incompétence jeunesse bazo le belon na Congo balingo le belaming maramba diplôme soto bitozonga sima Zoé Kabila quel niveau entre nous soit dit Bobo gouverneur Équateur il a quel niveau un vendeur de poissons parce qu'il y a ba chambre froide na ebele bazui ba pesi gouverneur ba pesi Équateur bato ya bato maele Équateur ba liao Équateur yaba Lokondo ozo bouger Assemblée nationale Équateur yaba Jacques Njoli et Sengekeli parce que lelo bazui Équateur ba livrer yango na moto bobo incompétence ya bobo bazo monate incompétence à Zoé Kabila incapable ya kokoma ya kotanga lelo bazo lo ba été non sur le plan incompétence batika ba biloko wana Bombo que développer, on n'a pas besoin que tout le monde a kende iniki, na kende iniki, sa kende inimba, kende inilou. Non! On a besoin de compétences, on n'a pas besoin. Problème à jeunesse, parce que vous pour na diplôme. C'est ça à base à la clé. Sur le plan gestion de province, combattre un anime. Bon comparer Mbujimaï, il y a Ngoïka Sanjina, il y a jeunesse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande différence.
moto wana trafiquant ya diamant yaki wana mpona faciliter bamafene boyebi affaire ya diamant ekotisa même ndeko moko ya bino journaliste na boloko pour avoir dénoncé baaffaire ya diamant ndeko Eliezer. Yango wana tobi ete batika mobulu batika june sasala musala na malembe batika ye bientôt na kozala na Mbushimai mpona koencourager kosoutenir gouverneur ya biso batika ye asala musala na malembe. Yango wana zoloba ete crise oyo bazoluka, la crise est déjà là. Déjà, tant que l'Assemblée provinciale va délocaliser en plénière dans siège respectif il y a bango loi et lobby. Donc c'est déjà une crise, une crise à niveau provincial, dans l'institution nationale. Crise c'est déjà à niveau, il y a parlement, il y a gouvernement. Tout le monde est ministre, gouverneur, député, lingi makofi, bêta ministre Makofi. Donc c'est ça déjà la crise. Yangoana, la calme, nous allons organiser de vraies élections législatives comme ça. Tokota là, baonyo soana particulièrement ya robimela wapi, Ariette soana robimela wapi, bato bimana ba seni ba candidat ne malemba kosa ba congolais galaka na FCCT o na bosana ki tokoye babango tokoye tozana pour ça élection législative ya solo. Tout ça pour ça, les députés, les boxeurs, aux parlementaires, il faut parler. Le ministre de l'Intérieur a s'expliquer. Il y a contre vérité ministre. Il y a résoudre le oui, moi mboka kaninda tout que ne penzana likambo etali levé ya ba sanction ya ba proche ya moi mboka Kabila Kabange biso moto yebi bato penza 18 ans basai na mboka Congo to mona likambo ba fausse commune bato bakufa bato basila na ba marche to bandako bimama carton jaune carton rouge lelo penza ba proche Kabila basala mabe mingi bazé belé soto bito bandako tanga ba kombo liste zé belé au Union européenne et zwa ki ba kombo la bango kasi lelo ba koloba été ba lever bon ba sanction ona yo un Tshisekediste o koloba nini na décision ya Union européenne na droit international public puis na relations internationales et ça na ba principe de réciprocité. Na kobenga Union européenne va respecter le principe de réciprocité. Le Congo est un État indépendant et souverain. Donc on n'est pas là pour une injonction. Il y a des pays les États-Unis, l'Union européenne, bazouaka audace. Il y a sanctionner l'autorité congolaise pendant que le Congo n'a pas ce pouvoir de sanctionner l'autorité européenne. Pas de sanctionner qui Sarkozy. Pour le crime à Saline à Libye. Aïe, le président en place. Bati Kababloko, on a sanction, levé à sanction de la main de en tant que patriote, en tant que Congolais. Na moni yango ke ils allaient un peu malade. De la main en tant que tout autre Congolais. Na kozala teke, na kozala bien tant que Congolais, moko ba leva qui sanctionne aïe. Le président de la République dans son discours a été clair. Je ne vais pas finir dans le passé, c'est-à-dire bateau nyo se bana ba problème na justice. Justice ndasala musala na justice face à la dans toute son indépendance. Dans toute son indépendance, la liberté nyo so entre nous tolo balikambo, ce n'est pas un tabou. Les Congolais bazana pour ça babanda okanga. Bakaka Shadari bakangye. Bosha bakangye. Mais qui est ce Congolais déjà oyo azala ba preuve azala banini que a constitué plainte n'a que porter soit Shadari bakangye te ba trouver na bendu sa culpabilité grave de balobaka bakangye te. Mais Congolais ne sont monique ba ancien régime moto ça mais allez-y à la justice, allez porter plainte. Binobo c'est là-bas quand Kabila pendant qu'il n'y a aucune plainte contre Kabila. Allez-y porter plainte. Allez-y. Hein? Si il y a eu des crimes, des violations graves des droits de l'homme. Moi j'ai plus œuvré dans des activités, dans le mouvement citoyen, dans l'organisme et les droits de l'homme, j'étais plus là-bas. Toyebi comment nous avons décrié plus haut crime. Oui, ça les violation grave des droits de l'homme. C'est sûr. Mais nous voulons voir une justice équitable. Le chef de l'État a dit qu'il va instaurer un état de droit.
État de droit instaura tout en respectant le principe et état de droit, entre autres. Il y a égalité de tous devant la loi, le principe de la présomption d'innocence, le principe, il y a plusieurs principes dans l'état de droit. Oh, bah, tout faut respecter yango. Nako senga na baimboka nyonso. Le rôle nga personnellement, je prépare une plainte contre un Moutoumoro na rotanga communauté pour nini arroso moyen de défense, il sera surpris. Il sera surpris. Aza moi politique, il sera traduit en justice. Ba expliquer biso Rosia kufandera nini, ba expliquer biso Thérèse Kapangala kufandera nini, ba expliquer biso Isen Ngando kufandera nini, ba expliquer biso awa na siège Frank Diongo ba militant na ba kufaka ndenge nini. Il faut ba expliquer biso do mutu wana ngai nazo porter mutu wana plainte. Mais Mikolo Rolanda, je vais citer son nom, je suis en train de préparer un collectif des avocats o ba ko accompagner nga pona plainte wana. Yango tozo senga ba imboka nyonso. Toyoki bandeko la muka bazo senga création ya tribunal spécial et fungwama. Mais est-ce que bandeko wana batangi bien mibeko? Bazonga na batanga constitution bien. Bazo proposer blomeza anticonstitutionnel. Hein, faut pas meka réforme d'institution, ba koto création de tribunal spécial pour ba crime c'est conseil d'amboka. Mais dans notre pays, nous avons des cours et tribunaux qui est compétent, capable. Si vous vous rendez compte que non, il y a eu des crimes graves de violation des droits de l'homme. Mais allez-y, le PGR est là. Allez-y, portez plainte. Combien de plaintes déjà sont enregistrées pour l'ancien régime Yakabila? Jusque-là, il n'y a aucune plainte. Yango Ana Bisso, nous sommes en train de nous préparer. Tozo porter plainte contre Moutoumoro Boué, Tobombino Nkombo, Pambato Zali Média, Aroloura Moyen à la défense. Mais on doit nous expliquer Rosia Koufandenge Nini, on doit nous expliquer Thérèse Kapangala Koufandenge Nini, Amatungula Koufandenge Nini, Floribert Chebe Koufandenge Nini, na siège IDPS Batona Bazika Kandenge Nini. Il y a la responsabilité, il y a Moutoumoro qui a établi. Au Balobarake na droit, la responsabilité pénale, les actes établis, les actes individuels, et il y a un responsable. Et c'est ce responsable-là que nous allons viser. Il doit nous expliquer, étudiants dans le campus, à Koufandenge Nini. Ba crime na ba faire comme dans ça pour Boududia Congo batu ba kufa ba milimo batene ko kende pambate sinote ko tomboka milimo ne ko kende pambate hein dozan na poser ba vérité justice mo équitable indépendante pour na ko sala msana bango na limema nyoso ndenge ba komango na ba texte. Oui, mwana mboka kaninda toko pusa moke na suka émission na biso to mbeki mino mwana mboka mwana mboka kaninda oye penza zali Tshisekedi ya makila proche ya IDPS. Oui, mwana mboka tozonga impesi malelo toko mona na présidence una epa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo babengi dirakabi ya chef de l'état mwana mboka le pacificateur Kamere. Qu'est-ce qu'il a pacifié ako Kamere yendenga zana ako nommé na ndenga osakana te tomonaki miko elekaki photo ya mwana mboka fils Mukoko oazali moko ya kati ya IDPS o ba nommé chargé de mission adjoint tomoni susu lelo lobi tolali tolamuki boye o azali bongo mwana na ye Daïda Mpiana mwana Jibe Mpiana ye ba nommé chargé d'études kuna na présidence na invité présidence sango ba ko nommé kaka be mwana mboka vite kamera ko nommé kaka bo. D'abord, premièrement, personnellement en tant que Tshisekedi, je n'ai jamais cru à sincérité en de quoi nous autant combat de Vital Kamere. Boy Kamere. Jamais. Kamere o andima ko tika pouvoir, ko tika nini makabone nyonso a soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kuna na Nairobi na accord na bango pote ba bimisaye président de la République nationale. Il est très malin à mon aramusika. Moi, je te dis aujourd'hui, avec ou sans Kamere, tu sais que Dengaza est président. Avec ou sans Kamere. Voilà, au même moment, je suis le peuple Kanda. Guerre, il y a FCC, il dépasse la bunda, il est seul contre tous. Et là, on peut comme ça, il est seul contre tous. Bazo finga chef de l'État, aucune déclaration de l'INC. Traité chef de l'État inconscient, INC, c'est la déclaration. Kabunda Betsi bango be baronanche INC tozana bin ensemble accord à Nairobi bazo réagir nini tala soki bango bakanisa kiete bayebna ba elo ba ventila ba utaka nango na PPRD bayiba mekango bakeba bakokutana na résistance comment na
ndeko caméra pembeni ya président Tshisekedi caméra za très dit oh depuis mokile salema ah na triomphe to embela gani ko trahir bisoté nana bosanyango caméra combien de fois il a trahi combien de fois Caméléon le boulanger il a été traité de tout caméra mutana na munoko na vérité zalaka robe kombo ya yeso ya biso kombo nanga lwa karashiki ningi so yini noana lwa karashiki ni noana nde kombo eloka malonga monoko na za na fausse similité mutoana nali yana zo sende ko nanga fils mukoko okende ko kutala omoni basaka combat politique te pour intérêt libumu hein fils mukoko était dans le bon mais à perdre la commande à l'igolo so ya $600 caméra pesa qui papa azulero mana lo bata papa na mako bomba moto entre des ordres zaki ya FCC cash des ordres ni na FCC cash ah des ordres ni na FCC cash mukoko accueilli kuna ba pesi un petit $600 et puis toujours ba pesi ba Bayara luga musala na médiaté. Soza pour ça musala sala demande d'emploi kende luga musala quelque part. Soza na oya na média pour luga musala tika combat politique. Biso to sacrifier ba vie na biso makamnyo so biso to za to s'appelle roi bango to roya pour luga pe bitumba to roya luga pe musala le roi bango mais on ne vient pas ici pour chercher du travail. Fils mukoko aye bakaete il s'est dit être Tshisekedi, c'est biso de commissaire Tshisekedi, PC gardien du temple. Mais facilité ça que baboto là. À côté de siège à IDPS. A qui écoutana na caméra, ba pesi un petit $600, à monique fin du monde vient sous tuana. Oh carrière ça non moulaï. Carrière ça moulaï. Ndeko caméra aza omoni lisangu, omoni fumo aliaka lisangu. Ara libanda tara na kati. Caméra zo travailler pour na avantage FCC. Caméra jamais te croire na tata wana tala lelo parti na ndekomi. Mayololo to éviter bientôt on va partir sans bima. Hein kalami papa, il y a pas de fumée sans feu. Yo bien nga fausse information maye ninga na pa mbate za makambo banda kala. Bon la nomination moi na mboka Daïda. Donc azu présidence et comme il là et là on a ya famille. Et comme nous avons une famille, azu moi na moi si nae Dalida moi na Jibem Piana, até na présidence chargé à bureau d'études donc Congo Union Stoka moi na wana ne mutoza capable et compétente à kosala kuna ba congolais musu bazate. Donc ba biso musu so tozana donc nous sommes pas parce que toi na kombo ya Piana te toi bana ya midate toza bongo. Et puis caméra zana pour nous faciliter ba kuba tala musicien wana ba musicien wana pornographe wana mais qui était derrière cette affaire qui est derrière cette affaire oh que prison ko ba yemo na mokonzi tata nena ni héritier watanda tata nena nambo ba yemo na mokonzi ko taka bolo côté mais qui est cette affaire donc et là na mutu moko wana mesana nena vie roboto la ka basia bato parce ngalelo ata célébrité na commission qui président assemblée nationale jamais na Rolanda moi ça Robino Mundibu, jamais na Rolanda moi si à Fabricas, jamais. Donc bato on a déjà que immoralité, oh ridicule comme un roi na fina bango. Donc ce sont pas des gens qu'on la bato ba kike mulumba ba comprendre que Tshisekedi déjà il était dans de bonnes voies. Na ebisio INC avec ou sans INC Tshisekedi dans Zara président na Mboko. To comme na suka moi la ville à Kinshasa nan ko alliance cash na INC mona ke ezo abouti na l'autre côté. FCC azui ba province tout ben IDPS ça le fait na fief na na Mbujimai azui gouverneur na vice gouverneur maman na biso na RDT mais yé na Bukavu atie ko négocier na Bahati Lukwebo pour azwa vice gouverneur donc incapable même oyazwa gouverneur titulaire azwa vice gouverneur ya INC ville Kinshasa le losoki IDPS rata ville Kinshasa c'est même baba INC IDPS ne mo aller na 12 eli IDPS aller na combien na ville Kinshasa azui combien de sièges Toromena Souka, merci mon amboka. Merci beaucoup malobeza mingi olobama ta eza moi muke. Merci mingi na balandinyo so bazuta Rolanda biso. Je suis disponible à chaque fois, je n'hésiterai pas de répondre à votre invitation. Merci mingi. Merci beaucoup. Balandia Congo Live Télévision matondi mingi po ozaki ebele liboso ba tanoike na bino pona Rolanda biso na mwana mboka Maître Kaninda ou azali penza Tshisekediste moko proche penza ya kati ya parti UDPS na ye to uti kolobela ba actualité ya mboka na biso Congo to komi na suka merci na wazaki bona sima caméra Gibotombela merci na bala nyos bana biso partout na monde entier mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix
bambote na yo. J'en suis bon mon papa social depuis États-Unis, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, l'impresario, mon vieux Claude Ndomba, si la bonne guérison na yo. Ngala bino so nza mazongi te to monani na mikolo ezali koya. Audio Jungle.